Bonjour la grande famille. Bonjour na bande konyoso bokozwa video oyoyo. Ba o bakozongo na butu, ba o bakozongo na tongo. Nasir peut-être boye bingate na eli susu pembeni na bino na réseaux sociaux. Naza ndeko moko oyo ya ndeko na bino Manike. Naza sur boye bi problème oyo eza ko se passer pour na Manike. Balobi ndeko na bino ataza lisu etoboka bokobwaka ete. Ndeko na bino ataza loboko ebuka na bokobwaka ete. Manike aza tante na ngai, aza tante na biso. Kaka nde boyokaki ke famille totikaki Manike. Tolobai tokokota lisusu makambo ya Manike te. Mais après tout aza ndeko na biso. Manike akota na ba réseaux sociaux. Ba clash na bango basalaka bino mo boyebi po na koluka buzz. Il faut tanga kombo ya moto. Lelo pono luka buzz oyebana il faut finga moto. Comportement ya Manike biso na famille tolingaki yango te. Yango tokomaki mosika ya Manike. Mais lelo yo Manike akangami. Nga naza ndeko ya Manike. Eloko moko na koloba. Manike a mérité boloko. Manike a mérité boloko. Pourquoi a mérité boloko? Tokoya kotika ngo eleka na ngo l'État pe koya kotika eleka na ngo po neza na ngo na réseaux sociaux bakoma na bango na barando na bango kofinga na makambo ebele na réseaux sociaux. Pourquoi na lobi ke Manike a mérité boloko? Koya kokota vie privée ya moto. Non. 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 Wana moto moko te akoki ko permettre yango. Manike asali mabe akoti oyo ezali vie privée. Ya ndeko na biso Cindy, vie privée. Ya papa na biso Kofi, il fallait pas. Oroza la non a raison. Ndebo mesana ba clash na bino o afingi o pazongisi. Mais koya kokota vie privée ya moto, non. Wana vraiment ndeko na biso Manike a mérité yango. Nga naza mwana na ye, aza tante na ngai, mais a mérité boloko. Likambo eza nini bandeko o nga na ye pembeni na bino ezali l'État congolais. Biso toza na mboka libanda, tomona yango na Canada na France, mbila ekokanga moto. Pembeni na bino nazongi pourquoi biso tozokotisa recours. Pe tokotisi déjà recours. Nga dans 2-3 jours nazo kitana Kisasa. Biso pepo il faut to poursuivre. Mbila o bayaki en tennis civil kokanga Manike. Bobo sani ke bozo filmer ba vidéo ezali. Mbila ozo kanga mutu vraiment bandeko bo excusez ngai na terme ozo finga moto. Alekende kuna masoko na yo. Pourquoi kobimisa ba terme ya masoko na yo? Est-ce que boyebi eloko ekangisi Manike injure? Injure nde ekangisi Manike. Bakangi Manike pona ofingi. Oza na ba preuve? Cindy abimana ko na fali. Oza na ba preuve ezati. Mbila na biso na Kisasa. Bozo kanga moto, bozo kende na moto, bozo finga. Ale kende kuna. Nyama. Tango bozo finga déjà nyama. Eza injure. Tango bozo finga. Ale kende kuna masoko na yo. Un policier, en plus en tenue civile. Non, non, non. Président de la République, il faut toter les Babyloko. Non, 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 non. Non, non. Yango moni biso bandeko ya Manike, biso pe to kotisi recours. Tozo kendeko samba na bato oyo. Babandaki kotindika Manike torture, kofinga kamasoko na yo. Non, non. Toko permettre yango jamais. Vraiment bandeko peut-être bo tenir nga rigueur. Tiens, nga na lobi oui, Manike a mérité boloko. Na acte salaki. Mais biso pe tozo koti sa recours na bato yo. Bayaki kozwa Manike na position wana. Injure na ebite bandeko botali ba vidéo. Bozongisa ba vidéo.
bota la place bazofinga manike kende kuna masoko na yo non biso pe tozo samba na problème ya injure wana vraiment manike aza ndeko na biso ata aza na mabe na ye tokobwaka manike te c'est la famille aza tante na biso nga nazokita Kisasa dans 2 jours awa dossier eza déjà pe na mbila tozokolandela bambila oyo bakangaki manike tosamba na bango pe merci et bonne compréhension na bandeko nyonso bakozwa video oyo merci.